Bandeko, bonjour. Vous excusez-moi la torche ni na douche, mais je préfère de condamner les œuvres des ténèbres au lieu de prendre part. Selon Ephésiens 5, verset 11. Nazo sukula bandeko na pona victime à sorcellerie na sabino plusieurs fois. Biloko bunga na ndaku nanga. Donc de moi teleme bomi libala langa 17 ans na mobala bomi musala bomi mukanda 10 ans. Nazo $3000 na salisi Congo Seke TV na kin ya chaîne na YouTube bomi. Ako la ba via TikTok ba via Facebook. Na mito alobi azo linga kutuna bala te donc il faut na kufa kaka fona kufa. Donc je viens de me doucher, je suis dans les douches, la besoin mon na torchini. Na bombi ba partie intime parce que naza pona osala ba pornographie te. Mais je suis là pour condamner les œuvres de la sorcellerie. Pandeko démon akotinga ba sende na se abasi sende. On dit ba senda Thompson. Basenda koti musapinga mwasi boebi mwasi nyoso akota musapi. Basende pemene musu pemene col d'iterisi musu mipanzi do so na lali na mbale na zaboe. Mobali so meki kara penetre ngai fa zoka. Botala niveau mutema mabe hein? Pola nini donc na vana na mbali te na la na mobali te niveau ya sorcellerie ya mutema mabe. Eza mara mari de nuit te bandeko. Eza mara makindoka zo lukanda bomanga na tout prix. Alinga détruit toutes les relations ça bomi libala na mbala 17 ans. Oh bazo linganga sikoyo. Da lingina bala tazo na bala tenga funa kufa na likabo nzambe. Naza servante na diagonese mais diaba telemeninga na tout prix. Alonga na molima komi na musuni. Le na prière ti 4h du matin na la donc on a la ginda tianga bambesende. Basende pena bandeko. Basende pena Thompson basende ba tianga ido funa mona gynécologue urgence. Fanny Sobolandi nini obolanda bomo na méchanceté à des mots. Nazo kosa bomo na torche na kati ya douche na bimité. Bozo na méchanceté. Bomo na la sorcellerie ezalo mabe. De ya lapinda azo yoka maloba na nzambe tazo to sa génité. A telemelika fona kufa na tout prix. Hein? Akomo sana ba acte abomination. Azo banga même Saint-Esprit azakati na ngati. Mais bande on a parlé en langue na jenaka. Natanga ka Bible na sala tout. Mama biso mtabima na sala ba piso mingi. Metalo dia bazo salanga. Na ko bomba li soutena na ko bomba mama everté a diablete. Na ko condamner ngo publiquement. Botika vidéo tambola bo partager vidéo. Bo partager ngo comme partout. Na tiki bino ciao les amis.